Bandeko babolingo Bakali abetami nanyango abetisi Bakali azwi lokutu wote kokabona na Koffi Olomide esali malamu te yango wana balobi Bakali yozela okosala o nini ndeko yo kosala Bakali nini loba nanu na tout na sanga baje bon kimi Koffi kwani amoni pasi kuna mimi na politique na boni ata moni lo mo je m'abonne pour la déconner mais non c'est ça je vais dire à qui Oui, bonjour, bonsoir, bandeko émission na biso ya Tumba elelo tolobela to Tumba maema sont tout o ezali koleka na kati ya musique congolaise pona ya lelo. Voilà, lelo balobi Bakali alati string alati jip ya mokuse kolongwana na quartier latin esali ye vertige akomi kololo ko critiquer mon pao mokonzi moto o amemena poto moto apesa ye vie pour ne mokile toni ingratitude ya modèle oyoyo. Mais avant que na musika avant to ba ebele to bisabino ete lelo ba propos teni oyoyo Bakali asalaki contre Ferregola et pesi mbutu na kati ya quartier latin. Ba propos nous surtout tenu contre Ferregola pena bagoloa yango elongwesi Bakali alati string mosala na kati ya quartier latin. Alors le to kokende na mozindo to kotimola to yeba nini yango elobamaki. Bakali alobaki mabe mingi pona Ferregola bobi ke relation ya Ferregola na Koffi Olomide wana penza moto kokoka bola bango te. Mwana adoptif oyo Koffi Olomide azwa na kombo ya Ferregola bango wana nde balukeli Bakali makambo to bité soki Bakali alobaki bien to Bakali alobaki mabe ndezala toujours na réseaux sociaux okoki koleka na yo olobi no makambo moko boyo oyo yoyo kanisi olobi malamu mais olingo lingate bato mosusu bakosepela na yango kaka te. Alors bato ya Koffi Olomide to pe quartier latin mobimba basepelaki na yango te batindelaki Bakali bongo lettre ya suspension oyoyo il fallait atika activité nyonso tout ya quartier latin. Dengezaka toujours dans les réseaux sociaux sur babetio gauche et puis faut sa droite. Alors Bakali pe na tournaye afandaki alobi non face à la sortie médiatique oyo tout mona ki ye abimaki na ba TV alobi ko banda journée à lelo nga penza na longo nanga na makambo tali quartier latin. Alors TV na biso ezalaka nango radio te to koteka bino Bakali a expliquer biso solo to lokuta ye alongo na ye quartier latin pe akoloba makambo susu ya bopa mokonzi te tokoyoka Bakali mwa mokie bongo tokozongo susu na etando na biso po topesa bino ba nouvelle mosusu tola totala Bakali à la string. La lettre a commencé Prince Bakali. D'abord c'est une lettre à menace. Prince Bakali, tu ne peux pas parler du bien de Koffi Olomide et en même temps attaquer Ferregola la Ligue des Champions. Tu ne peux pas te permettre de dénigrer Ferregola et en même temps dire que tu es fils du roi. Tu dois faire un choix. Soit tu es avec nous ou tu ne l'es pas. Aujourd'hui, Koffi Olomide et Ferregola sont une famille que toi, Prince Bakali, tu n'as pas le poids de séparer. Si tu veux continuer à dénigrer Ferregola, si tu veux continuer à dénigrer ou à critiquer Ferregola, la Ligue des Champions, nous allons aussi te combattre de la plus belle des manières. Tu peux compter sur moi. Je serai sur ton chemin pour t'attaquer, pour t'arrêter, pardon, à chaque fois que tu te mettras sur notre chemin. Ta haine, ta méchanceté contre Ferregola ne prospérera pas devant nous et fais-moi confiance. Nasukiwana. Ndeko bozongi malamu na kati ya tumba tozali kotumba tokotala te bongo ya lelo tozositino tozala na Bakali nano totiki ete kasi yango to continue bandeko bolingo. Est-ce que Bakali asengaki pardon na sima koloba makambo oya lobaki? Est-ce que Bakali asengi Koffi Olomide tope asengaki pardon na bagoloa ekoyebana tola na mwa mokie makambo Bakali alobaki ke akosenga pardon te pe akosenga na ye bolimbisi te totala ye ebongo tozonga Bakali tokota lisusu.
pardon exacté nga noyeb sabino nga bakali na sengi mutu moko pardon te pona na mutu moko na fingi te na finga pe mutu te bamise kongolais sosali kamabe na lobosali be sosali mabe na lobosali mabe na mutu na senga pardon te soki ba fan bana ba émotion na bango etalinga te nga na mte émotion te na sala musala na nga ndenge na yebeli pardon exacté pa ya bakali nga mutu na lobi. Voilà bandeko bolingo tulandi bongo bakali alati string alobi na ye akosenga pardon te po tezali ba propos teni ya ye moko etali na yango moto te siko awa tolo bandenge nini po nini ezalaka kaka soki ozalaki na moto malamu soki bobebani na ye to bokabwani na ye okomona okei koluka bandoki nyonso tu okei koluka bato nyonso tu oyo bayokanaka na bango te to bato bakita na bango moto wana baya basangana lokola moto moko kaka po bakwesa moto mosusu eloko moko mpe bakali asali tomoni ye abimi na Joel Show basangani po toyebi ke bango nyonso tu balingaka na bango Koffi Olomide te eske bakolonga to bakolonga te songa mbeli mobala mama si mobali ya madame Olomide ye pe boyebaka keno aba système ya gauche obombi droite po yebite nini yango ekosalama sikolo tout à l'appel lisusu bakali alobe lisusu nini abakisi nini na likolo ya makambo oyo alobaki tolanda ye yanga prince bakali o lettre yo bima na zanango envers Ferregola na méchanceté tout simplement parce que na lobaki ke faire a capacité à 7000 batu bayaki 5500 nde et bimi wana na méchanceté. Déjà, toi qui n'est la logique de ma cambo, ndenge ma bezali la cambo. Au sali si feti, au sali a 1000 personnes. Batu baye 700 ou 800 personnes. Au sali mpia kate. Pour donner bakali la takasi. Au sali il y a 1000 personnes. Batu baye 100. Wanando lobi au sali mpia ka. Mais si au sali même la moitié 500, la moitié à 1500. Leader de news, merci beaucoup. Et ça mpia kate. Et si Prince Bakali ba propos na yo alobaki wana ezalaki bongote, qu'est-ce qu'il faut? Ba yakana preuve ou oluki débat contradictoire na mutu yango. Oluki débat contradictoire ou oyena preuve. So yena preuve o démontrer yango que makambu o lobby eza bongote tala vraie version yango yo. Soko moni mutu na zo continuer wana ekomi makambu mususu. Donc, Koffi Olomide oaza artiste à mon la musique congolaise. Oaza ba musicien autotika ni na bango comme fierté à musique ya Congo. Asali linga Prince Bakali lettre oyo. Pour na olobaki na za na haine na méchanceté envers Ferregola. Kawapinga koloba nini eske ba latisaka kolatisa eske basalaka makambo basalaka na ndenge ya sima oto ndenge nini poto yebite kobeba na oyoyo ezali koloba mingi siko mutu nezali yango bagolwa to pe Ferregola asala ve mopawo nini o ve mopawo akoma soki olobeli Ferregola ezali lokolo te mosapi na miso e yango likambo ngo esuka kate likambo ngo ezalaka lolenge nini bakali na yebike ndongo longwe wana okobimisa ba secret mususu oyo biso to yebite na yebe biso pe batu ya songi na kati ya tumba tokoloba tokolembete tokolandela likambo oyo ti na suka bakali o expliquer biso mo mingi nini yango yo na mopawo boweleli to na susu bakali bongo tokozonga lisusu na TV à flatterie. Moi je ne suis pas un flatteur. Moi, Prince Bakali, je ne suis pas un flatteur. Je préfère manger les matembeleke qui de côté quand vient ngombe au balamba, pas à ma voisin. Et si moi, j'ai dit que, dans un naître, je me suis décidé à la naître en fait. Et ça pour un visionnaire qui m'ongote. Et ça pour un visionnaire qui peut être comme un chroniqueur profali. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Nana besoin comme un chroniqueur profalité. Na linga kana sala makambu bien, c'est tout. Et na bangi pe mutute. Na jipe décision na po na bangi mutute. Et uti na motema nanga. Vous savez, ce que la décision est na motema na yo, et c'est la meilleure décision.